Bonjour, bonsoir, c'est bel et bien votre humble servante Julia Kambi. Carnet Sabino s'abonner massivement à la personnalité TV Bambo Tenabino partout Bozali, Oboza, Kolanda Biso à travers la personnalité TV. Bomoni Biso de Yatoza, Awana résidence. Il y a Ndekonabiso, Charlie Balaka, Oatika Kibiso, Lelo, Union des chroniqueurs culturels du Congo, Bayeko Tika. Quelque chose dans la famille à Charlie Balaka parce que tu sais bien que awa jamais borata awa TV za nango radio TV za kabili bomoni biso da toza na résidence awa boza toujours connecté beaucoup raté et le monter koleka a bo monande union ya ba journaliste union ya ba chroniqueur culturel au Congo ne ba memi biloko awa président Gaba n'a pas déjà azadé sur place awa boza toujours wana beaucoup raté et le comment merci na mama Doris Lema la personnalité Fumuna Gaz wana na kozwa moko na bango na moni dudu motiri na moni Gabana ba kopesa biso témoignage pe visite na bango na famille bango ba pesi la Ebisabino boza toujours connecté beaucoup raté et le comment retenir la personnalité TV bomoninga pembenia président Gabana Basele oaza déjà awa to ba objectif ya visite na bango na famille ya Charlie Balaka ezani. Bonjour président. Bonjour. Objectif ezali ya biso ya objectif na bango te objectif na biso ya ngai na yo o neto elia ezaka que parce que Charlie faisait partie de la corporation presse et puis Azam Mutoyo il a apporté beaucoup na musala oyo. Alors comme devoir à libosa zalaï que na boka c'est docteur Dekana to kena déjà au tika corps na lobby to kena tika corps lobby na Ngalema et que corps ma vendredi. Alors on est pour ça qu'il y a un moment boyebi que déjà honorable Alita Chamala il a fait donc à cela qui déjà 75%. Il y a Misalo Sengela qui topé Babezo et Sengela qui n'a pas tout salango. Alors avec aussi son appui, nous on a pensé aussi de faire notre geste. Il y a, après avoir déposé Biloko Oyo Ndeko topé honorable Alita Chamala à Selela Biso, je pense que Biso pour Biso comme la famille est restée petit vendredi, on avait pensé aussi de faire que to na kata corporation to somba biloko esengeli batu ba pendant 4 jours et puis ba famille bazangelo côté. Alors on avait pensé il y a Koya corporation union des chroniqueurs culturels du Congo to déposer ba vivre au comité au bautu sala ba ndécolonation sociale mishimima omba potongo na maman Patricia Pamela Kalimasi donc avec demande il a coordonnateur de nos Montiri mais après ça bango meeting ba se dépêcher na tongo ba kende matadeki bala omoni bazana tenir ya tenir moko simple ba kenaki tongo vraiment elles ont fait un travail un grand travail pour que lelo to kutana famille to remettre bango symboliquement biloko permettre que ba vendre pendant tout ce temps bazana matanga na niveau ya ndako no ndenge tu pensais que tout promoteur de la famille, c'est ça qu'on est venu faire ça. Voilà. Ok, ça va vraiment Gabana Masele. Toujours pas tu RFI à le but n'importe quoi sur Charlie Balaka Ndenge qui attend que président un conseil nous au PSAE. Bon, moi je pense que je n'ai pas de conseil à donner à notre jeune frère. Bon, mon IP n'a pas d'éducation. Vous devrez savoir. Il a été formé comme ça. Et puis, les informations qui moi je trouve que ça n'a grave peut critiquer mais ce qui est vrai que l'éducation na éducation médiatique et puis éducation yamusala professionnelle donc il n'a qu'à nous donner résultat nango bon mon grave nous on est en train de faire ce que notre ami accepterait de voir de là où il est parce que babi il faut gérer la relation ce qui peut le moi je pense qu'aujourd'hui nous on est fiers d'être compté parmi le frère de Charlie Balaka et Azana famille na Mobimba. Je pense que personnellement je pense que Kodo a contredit ngate
et ça éducation au azwa professionnellement. Moi je pense que je n'ai rien à dire. Voilà. Ok, merci. Wana Isusu, je m'excuse. Ok, merci. Wana Bomoninga Isusu. Ok, Wana Naleki Isusu parce que nani papa na biso Doudou mon petit dans le téléphone. Bonjour ya Doudou. Ouais, bonjour maman. Ya Doudou moi liloba par rapport à notre couture. Oui, Norbax Saming était dans l'initiateur Gabana Basila Utoloba. Donc au moni presse mobilisée pour les lapena de Konabiso Charlie Valaka. Ah, toi, on a domicile familial. Toi, qui poto les lapena bango et longo. Plutôt finaliser ma ramenance parce que corps m'a déjà vendredi oyo et enterrement ils ont dans Galema, dans mort en Galema et ils ont dans le cimetière le chemin du paradis. Donc tu as la famille. Et toi qui côté pour moi provision manquée il y a moi 5 jours on a pour nous permettre à ceux qui Charlotte qui bana 5. Donc papa allait souter papa papa bana on a maman bana on est comme biso la chroniqueur culturel. Donc on a musala qui toko qui kosala on a parce que pas si aussi la tête. Donc aussi on a ba oyo ba contacter biso numéro ya union des chroniqueurs culturels les alliés du Congo les alliés 0 plus 243 81 041 25 31 plus 243 81 041 25 31 tous abonnements pour ensemble to longa peut to changer ba donne na makambo itali culture na mboka na biso pe conditions de vie na biso kaka nde biso bino bokozwa ba vie ya ba nyonso ya UCC ou ya union de chroniqueurs culturels au Congo na moni wana tozali soupe mais na maman na biso mba potoko. Bonjour. Bonjour ma chérie. Maman nanga okoko loba ya moi liloba na bato nyonso bazolanda la personnalité TV pour notre kuti présence non. Mbote de bande nyonso bana sur la personnalité. La personnalité TV partout là où vous êtes. Mbote na bino. Na loba par rapport à visite na bino. Ah oui, par rapport à visite na biso o eza soki 10e photo ya poto ya déjà depuis de quoi kufaki. Donc soki to benga ki moi presque ya pona ndenge moi couper ça moi loko moi quelque chose pour na famille na ndenge to poussa ki corps pour na vendredi famille il faut moi ration baza na mwelo kwa kolia mwelo kwa komela yango toye na bana Charlie 5 atiki yango toye kotikela bon moi quelque chose ya muki biso union de chroniqueurs culturels du Congo moi mokie auto kokaki nango ndiango toye kotikango na initiateur na biso Gabana baseli coordonnateur Doudou Montiri toza batoye kotika moi mokie toza nango bande comme toza ebele ba mami lela pe bazali coordonnatrice au petoye te mais biso moi quelques personnes toza Mishmima Patricia Kilimasi toye pona ko Kalimasi pardon toye pona ko kotika quelque chose pona ba famille ti lelo mardi ti vendredi faut bande ko ba uti musika ba ko vanda na matanga pour bazwa moi quelque chose à relia puis ça bien voilà. On va peut sa programme parce que bato belé bazona na biso ba yebi programme te to ya ko makalo ka mama le to kendaki déjà mais 9h ba ba heure nini corps et ko bimana morgue ya Ngalema. Précisément heure pour l'instant on ne peut heure et samité parce que toi mardi faut na loba makambu to za mu normal na famille. Voilà, biso to bande ko yeli ya côté musala ana famille biologique ezali ndeko moni biso bona to soina famille te. De to ngato solo là tout à l'heure après ko pesa mo iloko to yenango nde to ko yeba précisément heure au corps ekobima mais pour la date et yebani que ezali dit le vendredi 10 2020 na morgue ya Ngalema heure to ko pesa 10h mais ba morgue musu ezaka obimisi pe 12h même si mutu le quoi ya kufaki wana te to ye na ye ko ya et ko zape ke ko bima avant to ko bima pe retard donc pour na heure non to suis précision mais ce qui est sûr que corps ekobima vendredi 10 juillet 2020. Message nous lancé na ba chroniqueur ba s'appelle Libanda Mboka oyo bazolela ya Charlie Balaka. Voilà, là je vois Marlène Kassanga, je vois Jazz Kavoulou, je vois Gloro Langui, je vois Karine Mokondi, je vois qui encore oh bon là Charlie Libanda, je vois
baza ebele bajail show bango tout oyo bazolela ya Charlie depuis libanda mboka. Vraiment merci na bino pa tozosola to na groupe moko oyo tozosola bazoyeba évolution nyonso surtout ya makambo nde ezoleka ana Kinshasa. Donc toza vraiment en contact na bango butu moi tozosola toza ensemble parce que union économique culturelle du Congo ezaka Congo te po bande mosusu balongwa Congo bakenda Kinshasa poto mais bachan na société ba congolais d'origine congolais. Donc voilà. OK, merci. Technicien, au côté machin. Massa. Okuta na chose boya. Pardon. Bonjour. Okay. Bote na biso to kota la bino kandenge bokoti on a to comprendre déjà que on a affaire à la presse. Boyo kota la biso. Merci pour na ndenge bozwi likanisa ko ya ko visiter biso na tango ya pasi oyo komeli biso to yambi bino malamu. Je sais pas boyo to koyeba raison ya visite na bino. Abandi biso tozali union ya ba chroniqueur o basala basala musala ya culture ya mboka na biso Congo otobengi na komba union des chroniqueurs culturels du Congo ICCC ezali lisanga oyo tobandaki kozala na ndeko na biso Charlie Balaka o azali ya famille na bino. Alors na likamo ekwelaki biso na famille ndenge totaki kobungisa ndeko na biso Charlie Balaka. Alors nde tomonaki passe ezalaki na famille bondeko tozalaki na Charlie tokotaki na famille Balaka yango esalaki ke lelo à chaque fois likambo oyo ekoleka na famille oyo il faut intervenir. Alors boye na biso awa ezali mpona kolakisa kotémoigner bolingo to pe amour tozalaki na ndeko biso Charlie Balaka yango ndenge kondo to pe mowei azali na morgue tokokaki kotika famille boye te na ntango tozali kolela lisanga esengelaki na biso toya komona bino litake tozolela ensemble toya kotikela bino mpe eloko ekokaki mpe kocontribuer na mawa oyo biso nyonso tu tozali kopase yango tokanisaki koyela bino mwa fufu mwa pondu mwa Thompson mpona koyeba nini kopase temps mobimba
na ndenge tozozela ti nzoto ekobima toyeba ndenge omema ona malita me na bandi présence na biso mpenza ezalaki mpona likambo oyo tolobi awa. Nous sommes tellement ravis. Vous savez, comme on le dit, nous sommes des Africains. Chez les Africains, il y a un adage qui stipule qu'on reconnaît des très bons amis dans des temps difficiles. Il est vrai que, comme vous nous voyez ici, la grande famille est là, en train de pleurer Charlie. Le départ de Charlie, c'est vraiment une grande perte pour la famille. Et j'ai de larmes quand je parle, parce que je ne peux jamais supporter cette peine. Mais quand je vous vois, alors que vous êtes la deuxième famille de Charlie, la corporation tout entière, votre visite nous a vraiment fortifiés. Nous sommes tellement reconnaissants et nous resterons reconnaissants par rapport à cet acte que vous venez de faire, tant soit peu. Merci encore une fois au nom de toute la famille. Et chaque fois que vous aurez toujours l'occasion, venez, vous serez toujours les bienvenus. Encore une fois au nom de la famille Balaka, nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse richement. Soutien au Bosali Biso, puis une assistance au Bosali Biso. Je remercie bien mingi. Je remercie que vous soutenir Biso P, Nassima, vous soutenir Biso Lisusu. En tout cas, je remercie bien infiniment. Merci. wana bino mo bouto mona na ebisa bino ke TV za radio TV za nango bilili bomoni visite ya union de chroniqueurs culturel du Congo ne ba uto sala visite na famille de Konabiso Charlie Balaka o auto tika biso atikeli biso bana 5 batu nyonso bolinga ki Charlie Balaka bo compatir elongo na famille biologique ya Charlie Balaka pe famille na ye journalistique bazaki ko sala musala elongo na Charlie Balaka wana na moni vraiment bato bazoka bola mawana famille ya Charlie Balaka ambisi bazabaka na motema mon général John Kibabu na bosani pete gimvo ma diva Westwood babi moi sambongo maboka bank na kata London City na moni susu Julie Otokola babi mama social na kata Paris na moni susu batu nyonso balandi biso zolozo CPLS na bosa mpete na bosa mpete Zanotine Teka kuna Bundes José Marquez na Bundes na pesi bino merci wa to monani mukolo corps ya Charlie Balaka ekobima vendredi na morgue hôpital ya Ngaliema kuna biso nso tokozala wana elongo pona kokabola mawa na famille ya Charlie Balaka pe kolela ndeko na biso to banda osala mosala moko bo s'abonner massivement na la personnalité TV par reproche na ba conseil na bino et que ça en a bien tout le monde la prochaine numéro bye.